na ye moko be Joël ayembaka na ye en même temps abima na bo atangi ba kombo ebele abima kutu na leki na ya mwasi grâce wazala kutu vierge yemta divergent tandis que leki na yaki pour ça lele wale en tout cas biloko kwa bongo tant tozo yoka yango ba marche na bango ils ont enseigné bino nelo mo lobaki pona ndeko yo ti otanga kombo ke panda ya banda ikote yanga na bimagi te na makambo nzambe bon tozo sala vraiment concours te tozo mikumisa te na makambo nzambe ke nga na banda mais en vrai dire na tanga na banda ikote ya nzambe ye na banda ikote ya nzambe te soki pona koyemba na okondima ke abanda koyemba parce que ya bimi na 2014 ans moi j'ai commencé à prêcher Dieu depuis 2006 donc adoyo banda avant ye donc na ko benga ye mwana aza mwana ngai babimi ndenge nini parce que ko bimeza ko visibiliser maloba nzambe ngata na bimaki na banda ko te ona na bimaki déjà te bango visibilité d'ailleurs moi trop na visibilité charnelle. Bienvenue dans votre émission News de Kin avec moi Betty Massengou sur Libanga TV et Canal Future One. Très heureuse de vous présenter cette émission et bienvenue en tout cas à tous les fidèles de l'église Corps du Christ. Partout vous êtes, en tout cas dans le monde entier, je vous aime beaucoup et shalom à vous. Donc bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure ou à l'endroit où vous nous suivez. Welcome, en tout cas, mbote. Netolo bara toujours na wana côté bandeko na biso balobaka mingi anglais. Hello everyone, donc on a battu nyonso bozolanda biso. Betty Massengou est là déjà pour le compte de cette émission. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin. Non, je pense aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, le ministère Amen. En tout cas, de gros coucou à Champion Kayembe depuis Kenya, Nokwabana, Blaise Kava. Salutations à vous, salutations à la joie Amado Pichouna, l'hymne national, maman sociale na Katia France, maman Asungaka Fondation Betty Massengou. En tout cas, je vous aime beaucoup mes fans. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV Canal Future One. En tout cas, l'actualité nous oblige, hein, on ne peut pas s'en passer. Comme je vous dis tantôt que l'actualité domine par rapport il y a news ou les cas sur YouTube, les réseaux sociaux network sur le pasteur Moïse Mbié, Mike Kalambay, frère Michel Bakenda. En tout cas, to éviter tokende wapi ou Congo, on aura tout vu dans ces pays. Donc et comme ni phénomène au nabasali nanzambe. Donc moi je ne sais pas trop, parce que nalingi mingi l'homme de Dieu l'évangéliste Gauthier Bokeka a invité Nabiso ya lelo a me un peu ko expliquer biso parce que lui est pas un serviteur de Dieu. Ande tolobara toujours eloko oyo za ko se répéter trop, il faut toyeba d'abord source nango ezo utela wapi. Pour que ça peut battre mususu ba mayele. Comment on va remédier na phénomène oh ils ont tambour na internet na network le système au bassin nanzambe ba komi ko publier nudité na bango kaka boye vraiment donc tozo yebate ezanini voilà
je ne veux pas beaucoup parler parce que je suis déjà avec l'évangéliste Gauthier Bokeka à qui j'ai dit bonjour et bonne santé. Oui, bonjour Maman Betty. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Oui. Pe na pesi bande konyon so bazi occasion ya kolanda biso nenge balanda ka émission na yo mingi à tout moment ndenge ta tournera na yo ndenge o invitera ngai na pesi bango mbote na kombo ya Yesu. Voilà, en tout cas merci beaucoup l'évangéliste Gauthier Bokeka d'avoir répondu à notre invitation et surtout bande on a ce sujet oyo et vraiment ça nous fait vraiment très mal au cœur mais on n'a peu rien tellement todo lobela makambo oyo les kanabasa na nzambe nous sommes obligés même de citer leur nom pour na bande ko boso na biso bo meka un peu ko comprendre phénomène oyo na ebité évangéliste Gauthier Bokeka oza révérend évangéliste un homme de Dieu au kota ka ba network au mona makambo zo les kanaba réseaux sociaux surtout les kamo so sala biso pasi komona musali na nzambe o azo te ya même bato et puis avant na bandime belen église nae ba publier na internet permettez-moi le terme ba mutakaliser yende tolobaka donc ba publier nudité nae je sais pas en tant que yo pesant musali na nzambe so sala bino ndenge nini quand même ça fait la honte hein. Bon, Maman Betty, non koloba ça fait la honte. Oui. Na contexte soki tozaki na bango na relation ya nzambe moko. Mais pendant que tozaki na bango na relation ya nzambe moko te donc pour nanga zo sala sonité mais nazo pesa nde nzambe merci lokola a humilier bango en public. Voilà. Bible elobi na livre ya Ésaïe chapitre 48 son verset 11. Bible elobi toyebi bien lui plutôt Moab akolaki na jeunesse na ye azalaki protégé azalaki na ba valeur Bible de développer nini sur Moab. Alors Moab ezali mboka ba dirigeant to pe ba leader ya mboka bazalaka ba représentant ya mboka ndenge moko na kati ya Congo basali ya nzambe ya Congo bazo représenter pe Congo donc toko benga bango pe Moab. Donc babandaka bien na nzambe bazalaka na relation ya bien na nzambe babandaka kosala musala nzambe na vérité mais lokola ba memi yango na dimension moko ya comment nako benga yango dimension moko ezala lokola fantaisie dimension moko ke o lokola atongi asombi mutuka ngape na koma lokola ye lokola concours moto pe course moko boye. C'est pourquoi ba yeko soukela na nzambe boye yango moni nzambe a humilier bango même en public. Voilà. Donc makambo basali wana eza bango te eza nde châtiment ya nzambe parce que Bible lobi le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu. Alors pendant que baza sous na nzambe te mais bazo tambola na kombo nzambe na munoko bazo respecter kombo wana te c'est pourquoi ezangisi bango même mayele makambo ba sala nzambe exposer bango moko bazo maîtriser yango te. Donc tine ba komi na ba niveau ya koleka na ba réseaux sociaux na bango mosusu bazo sutuka mais comment to komi na ba niveau oyo o bazo ba te ke nzambe nem ta exposer bango. Donc ngana kanisaka bazalaka ba prédicateur ba misu ba pasteur ba musicien. Notre frère Mike Kalambay, c'était un chanteur, un musicien et aujourd'hui il a commis pasteur, même pasteur Moïse Mbi qui musicien dans Yemba. Le loi comme pasteur. Kala peut-être toyo ka frère Michel Bakenda yé pasteur pour yé toyo qui peut publier na network. Maman Betty. Bon, wana kutia nango ya rotia tembete po misusu ba koma suba pasteur. Mais nengena lo baboye. Batu wana lelo misu ba komi ba pasteur, misusu bazalaki ba musicien ba komi ba pasteur. Bazo continuer pe ya kobotama pour te dire baza vraiment na boyoka na nzambe te ba tambola na nzambe te. Comment? Donc bazo sala musala na mission ya nzambe te. Na ndenge ni mais bango ba tambola comment nzambe ba tiango na munoko parce que même père na bango ye moko satana pozo a succès adiembela na kombo ya Yesu soka ye na maseke na mutu ba yamba ete mais po ba yambe fozo Bible atia na sia lipeka. C'est pourquoi bango pe ndenge moko lokola baza ba candidat ya satana bazo sala marketing satanique lokola nzambe azana ba influence mingi alors il faut ba tia nzambe na munoko mais kat na bango eza nzambe te.
Mais Bible est un que lobby lumière na ténèbres et coco sanganate. Comment un pasteur ou un pasteur satanique a sangisa bonzambe na satana. A ça le miracle au nom de Jésus sort. Mili mo pe bimi. Si vous avez que pasteur on a pasteur. Qui vous a dit que miracle wana bango bo sala izana na puissance ya Nzambe. Et ana batu mususu ba emporta kombo ya Christ na munoko. Misusu ba emporta ngo na kati ya mitema. Même ndoki atanga na ye kombo ya Nzambe. Mais na kati ya mutema wana Nzamba vanda te. Oui. C'est pourquoi bango nenge bazali ba pronosaka Nzambe mais na kati ya mitema Nzamba zate. Nzamba zate. Donc na inabisa bana Nzambe o bazolanda que batouana baza vraiment ba modèle à suivre té. Mais bana bandimi belé ya évangéliste Gauthier Boké ko peut-être yo na ministère na yo pour les moments na nous comme na niveau bandimi bongo té peut-être dans les jours à venir bandimi ba comme belé mais pour les moments à l'instant même au moment où nous sommes en train de parler na minute au non yo comme na bandimi lokola bango té siko bandimi wana ba mundimi oyo azana kati église pasteur azote ya abayo kapende to loba bazo yo kake pasteur na bango mo pe na réseaux sociaux ba omona so loba ke bandimi wana bazaka aveuglé bazaka envoûté ou comment Maman Betty omoni problème ezali bino moko bandimi parce que oza pe mondimi oui bino moko bandimi makambo boloba bo maîtriser yango te pendant que bozo lobaka ke ba pasteur ba baby si musala Nzambe ba komi bwe alors au découvrir pasteur yango na ba qualité oyo lobaka au lieu se retirer na ye au kangami na ye toujours ceux qui ba condamner ye na matoi na yo au Bible lobby ne jugez point. Donc comme si que makambo bolobaka bo maîtriser en côté. Oui. Donc ba pasteur wana baza vraiment ba accompagnateur ya bana Nzambe mingi na enfer. C'est pourquoi nabisi bana Nzambe baza bato kolanda te. Même ba oboyoka ba chanson na bango botika koyoka ba chanson na bango. Ne pense pas que oza ko adorer Nzambe, mais vous adorez les Lucifer ensemble na bato wana. Yana bato mususu lelo sibituma banda ninga bandela ki ne bande totika lo yebate direct sibituma. Voilà. Mbongo ba mituka yango euteli wapi? Nzambe mutapamboli. Mama. Na lelo na otanga nga kombo mutu te. Mais prochainement na otanga ba kombo na bino. Oh bangate. Te na otanga. Ba pasteur na so tan kombo na a fundu yo. Problème exact mais lo rezo zangi ezo. Apporto plainte. On nga yo ka mikolo balobi pasteur Moïse Mbiye azo menacer Eliane. Fio yo a fundié, il paraîtrait que ceux qui a banda ou bimanaye na âge 17 ans, tu as commis à 20 ans et tout fio a auto ça n'enze moi yo yoana. La fille en question. Donc, je sais pas. Maman Betty. Évangéliste Gauthier Boké, kobi ke un moko ba pasteur hein bino ba sai na Nzambe. Yo so moni bana poto ya moko ba comment omona ba et permettez-moi d'abord le terme. Oh kolo ba bino ba sai na Nzambe, vous êtes des enfants des aventuriers. Ba sai na Nzambe ba sa ba escroc. Bona comportement oté. Maman Betty. Et loko ezozongisa évangile na vérité sima ya kubanga. Oui. Donc non banga mutute. Pour bango ndenge baza wana ba soi-disant ba pasteur wana. Tant ba telemaka na ba cher, ba te akasir ba erreur ya Moïse batanga akomba Moïse. Moïse ari mosala Nzambe te. Tant batanga erreur ya Abraham, o Abraham a respectaki ko tumba bandeke te. Abraham ari mosala Nzambe te. Mais bango peta ba sa ma photo tanga ba kombo na bango. Voilà. Et ça polémique te. To sauver libota Nzambe bayeba déjà que mutu bwazaka na Nzambe te mutu babunga nzela. C'est pourquoi na jebisa bandeko bazana ba église na limité na bandal parce que ba lié ya refuge na bango eza limité na bandal. Surtout ça. Nzambe pa pesinga apesinga. Comme la message wana. Oui, apesinga message wana. To comme un message wana. Donc à partir ya première riti na 17e ri. Bango tout batondi wana bazana Nzambe te. Nzambe ebisinga boye. Kezana moko azokufa na kati ya limité wana. Ah bon? Donc, quand Nzambe est prêt pour que a chatué à la mort, bato nyonso bazo yokate, o bazo tambwisa kombo na ndengi ya mabe. Mais évangéliste Gauthier Boké avant on a comme la message on est très important dans ba pesio na bandal na limité ba commune on a mi balé na ba église et tondu on a ba sai na Nzambe talande ba ko mais que hein ebelo wapi baza kuna. Évangéliste Gauthier Boké au commis sous évangéliste Roger Baka
comment prophétiser les bateaux message ya liwa après ça coquille ça bien et comme yo évangéliste Gauthier Bokeka olobi ao nzamba zo chatuer un serviteur de Dieu na limité wana zo kufa na ebité pasteur ni nangwana Mama Betty bato e bazo salela nzambe na vérité tangu bandimi to pe ba fidèle ba yaka kolela na matoi na bango et pe ça bango passe pendant ki ba vie ya bato ya bandimi zo changer té ba douleur na ba difficulté à tout moment et déranger rabiso alors tangu tozui occasion de comprendre bato bazali contribution à souffrance ya bana nzambe et bongi to bomba bango té voilà nazo prophétiser les mutuliwate mais nazo lobande o eza vérité nzamba tengai na loba donc profession na kozona na sens ya na créer loro morote na pesi o nzamba lobi na kati ya limité wana eza na pasteur moko mosala nzambe moko akufa na ne oyo vraiment surtout azotambola mabe oyo kasi azotambola mabe o ba réseaux sociaux publier bango wana évangéliste Gauthier Bokeka ndazu message mais oyibité elo moko évangéliste Gauthier Bokeka bande ko bazolanda biso ba comprendre bien parce que to lobela sujet d'actualité makambo o ezo kota na kati ezo tia vraiment comment je peux dire ezo bouleverser quand même moi mito abatu moi makanisi abatu ebele comportement basali na nzambe o to yeba ki ba misien profane ba misien mokinde ba ko sala ngo to mona ba pibie ba misien ebele awa même ba journaliste ba comédien ba publier bon mais et comme ils sous na basali na nzambe loko yoso on a loba chose étonnante en tout cas ezo lekela ngai évangéliste Gauthier Bokeka aux un message nzamba pesio un message très important na ebité bande ko olanda biso pourquoi kaka message nzamba makepesa ngo na commune à Bandal na commune à Limité et puis message ngo za nini pour bande ko olanda biso bayeba OK. Pourquoi message yango ezaka na commune ya Bandal pe na commune ya Limité parce que ba siège o bango batondi sami eza na kati ya Bandal pe na Limité alors mutu oyo asali pacte na satana to pe mutu azo ko utiliser ba données sataniques directement akomaka impur alors tango akomi impur milliers oyo ye a se réfugier tout est comme affecté na impureté. C'est pourquoi on remarque ba pasteur wana ba kabwana na nzambe ba bunga nzela o ba koma ba acteur pornographique lelo na réseaux sociaux ba tondi sami na commune ya Bandale ainsi que commune ya Limité. Donc commune ya Limité na Bandale ezali na impureté makasi affectation ya impureté à batuana. C'est pourquoi nzamba révélé ngai pona ba commune wana mi bali pa tinga na sala acte moko prophétique pour na ko purifier ba commune wana mais na ngina bisa su batu na message ta ba pesa nga pour na commune ya Limité à partir ya première ri tina 17e ri ba accident nyonso esala makawana bana nzambe boyoka eza provocation ya envoûtement ya ba pasteur o ba sala kombo na kati ya Limité wana bangonde ba provokaka yango pour na sacrifice ya ko offrir na satana en fait que bazwa toujours possession ya Limité. Ah bon? Donc accident tout est ça la makawana. Oh. À partir ya première ri tina 17e ri. Donc bangonne baza à la base ya ba provocation ba accident wana. O ka o mutu ke tutagi mutu batu ba makila etangi batu ba kufi bango baza à la base ya makambo wana nyonso. Donc ba so makila wana. Oui, ba offrir na satana en fait que baza toujours possession domination na kati ya Limité. C'est pourquoi nzamba pesinga ordre lobina tambola na ba commune mibale o Limité na Bandal pona ko sala inspection to pe purification ko bana na première ri tina 17e ri na ozana ba sala nzambe mususu na otamwa na bango ensemble na ko prier nzela nda to sala ba acte prophétique pona ko purifier nini ba commune wana. Est-ce que ba kondimango mama nazo na lancer le message au pesi monde entier okiango mais basali na nzambe wana o ba mi hebi o ba église mo za ba Limité o za na ba Bandal wana ba yoki message oyo mama tokei kotanga kombo ya basali ya nzambe te toke tanga nde kombo ya nzambe pe toke déclarer purification ya makila na kati ya ba commune wana pe na sengi na ba continue biso ya mboka na bani na numéro 1 notre président papa Félix na pesi pe mbote bisika azali vraiment à soutenir ngai parce que mboko ya azo travailler pour l'intérêt nango c'est le même pays nga pe nazo travailler pour l'intérêt na yango
biso to na kati ya spiritualité pour la libérer mboka na ba impureté o ezozongisa mboka sima. Alors pendant qu'il y a zo boma nzoto mboka eke liboso mais na groupe moko na molili bazo bebisa nini forme ya mboka bazo tangisa makila baza na misala ya mbindo misala to bana kosala wana ekozana ba na aboutissement moko te pe na osenga lisusu na papa na biso mokonzi ya la police général Silvano Kasongo a-t-il la biso quelques policiers pour na nini pour na surveillance topé pour na encadrement afin que batouane mabe wana physiquement ba ya ko combattre bisoté pe na ba bourgmestre ya ba commune wana pe gouverneur ya ville ya Kinshasa donc ba soutenir vraiment parce que ils a intérêt à Congo voilà limité na kati moké mama oui commune ya limité ils a lui porte sociale ya Congo pourquoi parce que na kati ya commune ya limité ba industrie etondi wana ba industrie wana ezopesa mwa misala na ba congolais mais tangu groupe ya batu moko o bazali baza suyer empire bakabwana nzambe bake tondi samakuna directement bake même ko freiner vie sociale ya mboka yango mona passe aussi la te kongola zo lela kaka ba konza mboka bazo bunda kuna mboka ekele liboso ebonga mais bango bazo impureté toujours mboka bisiko bango ba s'installer makamo ekele liboso ezate commune ya Bandal eza miroir ya Congo alors pendant que baza empire pe commune komi impureté directement forme spirituelle topé couleur spirituelle ya commune ya Bandal eza na qualité te. Voilà, c'est pourquoi nous avons ordre. Voilà, en tout cas, je crois très bien que ces messages viennent fraîchement de l'Éternel. Hein? Donc, et où tu vraiment pas un zambé, n'a pas confirmation en tout cas, non comment. Bandeko bozolanda biso partout dans le monde, soutenons ces serviteurs de Dieu. Oh vraiment, à côté dans groupe wanate. Il y a dans les pas quoi vraiment ma foute à bon zambé. Pour et ça ba kaya ba serviteur mususu so to bando tanga ba komo na bango donc et si c'est belé pour ça au sambila mais il faut toujours toyeba église ni to ke sambila nzambe ni no to sambila donc vous allez vraiment bien parce que ba ça na nzambe vraiment est belé en tout cas bozonga na droit chemin vous allez bien parce que bien de boza ba guide tango oza berger alors il faut quand même ko tambola malamu vraiment. Évangile ce côté bokeka bande ko bazolanda biso na yoki message au pesi oyo mukonza mboka vraiment papa na biso président na biso mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à soutenir yo vraiment que la bien makasi surtout na papa gouverneur de la ville Gentini Ngobila autobie la réelle yo so da JTL la journée télévisée Libanga en tout cas et vous avez bien même na premier ministre na biso papa Ilunga et vous avez bien makasi vraiment na ba bourgmestre ba commune na biso parce que vous avez vraiment na intérêt hein, que mboka ekende liboso donc ceux qui place ils ont kangama na molili un homme de Dieu pour libérer Ango donc na losambo afin que lumière écota ténèbres et l'ombre. Évangéliste côté bokeka numéro n'est affiché de l'autre côté aux a besoin au bengaï partout aux alliés au soutenir rien à quelque chose et surtout na ndenge ba ozana basai na nzambe n'hésitez pas nzambe ozate akozang sa te ko pambola yo numéro na eza affiché wana soko bengi okozwa évangéliste Gauthier Bokeka. Voilà, nous sommes en direct hein, pour battre benga déjà ba numéro nanga. Donc merci beaucoup ma mingi na WhatsApp na numéro est affiché et vous allez bien makasi. Évangéliste Gauthier Bokeka tozo kende presque na fin émission mais avant to chuter ngala olingana no mekana ko yebisa biso. Nde to landi ba image komona frère Michel Bakenda o ayembela kanzambe azo yembela hein mutu wa mokili danse ya Eric je sais pas est-ce que oyo ko sa moyembi pe eza rappel na ba air moko boyo tiki na ko yembela nzambe ko moyembela pe na mutu danse ba millionnaire hein c'est comme si mutu ambongo et tout consort bien ko yembela pe moi si ça peut arriver aussi ou ils a interdit na bino oboyembe la ensemble. Bon, maman Betty avant de répondre à la question ana oui. Nako yebisa pe bandeko mususu compte tenu toujours il y a mission o nzamba pe singa ya ko libérer ba komino mi balenzambe
auti ko désigner awa to pe auti ko noti ko loba wa nzamba tiengai commune ya Bandal ainsi que ya Lumete même bana ya poto nyonso oui wa ebiki aza congolaise to sunga commune ya Lumete commune ya Bandal ezana kati ya Congo ezaka pona ba commune te mais eza Congo parce que ezali ba commune ezana kati ya mboka na biso pe na bandeko bango mo ba na kati ya ba commune wana to soutenir pe bazana Congo mobima na Kinshasa awa de soutenir. Ndenge oti koloba ke ndeko moko azoyemba ndeko wana vraiment bon to banda ko sepela na makasi mais nga nazaka nga fanatique te dans le mal. Donc on a biso vérité na dégoûtaye. Vraiment quand il va côté vérité donc vérité polele maman dégoûtaye nandeni to sala ba imitateur ya batute ya Christ. Ba fanatique ya batute to zande ba fanatique ya Christ to sala o maître na biso azo sala o yazo linga comment nzamba longwe na ka bato na sko ngala ksanine ke na leki nzambe na bolingo vraiment na soutenir bato na dans le mal non Bible lobby o ko adorer kaka nzambe na yo o ko adorer nzambe mosusu te nzambe tango pesa Israël les 10 commandements alobi tu n'auras pas d'autre dieu à ma face car je suis un dieu jaloux. Or, d'autres dieux, cela veut dire, pendant que Nanzem n'a tué l'adorateur ou l'adoratrice, au lieu de tirer comme moi, Nzambe m'a commis kotanga kabatu. Cela veut dire commis déjà Nzambe moussous. Ok. Punition n'angou ezali. Donc, bah acte non son de quoi na sali, ils ont le koso ya mbongo, le roi balinga mbongo mingi, bah yana makambo Nzambe po na mbongo. Et na bande ko mususu wana bituro lo na tanga na kombo te mais na komi prière otanga sko ba kombo voilà na ina ngana tanga ba kombo te et na bande ko mususu lelo ba tombwa mina makambo Nzambe to yebi même place ba bandela te voilà mbala moko pouf enlève les trucs là donc satana a fouli bango satana a pistonné bango les trucs là yango posa ya mbongo e komi bango mingi donc au lieu ba yemba Nzambe akomi même ko yemba ka bato parce que satana yemoko lokoso ya mbongo ya liboso voilà donc bato bazo tambola na ba ozala pe lokola ye Bible lobi mutape sa na oya azali alors comme Dieu est pur alors biso beto ozala pur mais satana c'est impur bato bazana relation na satana ba ozala ndenge nini impur voilà donc lokola satana azana lokoso ya mbongo ba oya yepe ba lokoso mbo c'est tout à fait ko kamwa tenenge frère wa ko moyembela bato ba pesa ye mbongo ezali place bazo soutenir ye bisika ya kota mais elo no sengaka ce n'est pas tard voilà tous on a la conseil mais elo moko évangéliste Gauthier Bokeka marche ya ba je peux dire que baza benesi ba grand na habité ceux qui bobanda ministère ici comment so ibongo ba banda avant yo ou quoi je sais pas mais c'est que je sache que frère Moïse Mbi et Sera Banda qui évangéliste Gauthier Bokeka personne dans nos bandits soko zaki dans cachette maintenant obima qui boité o le comme pasteur Moïse Mbi et frère Mike également et puis frère Michel Bakenda il a bimi déjà Kalaté quoi mais hello comment je sais une chose évangéliste Gauthier Bokeka mingi abasa na Nzambe o lelo peut-être soki asale na Nzambe bien faza non marié abala mais comment na mosala na Nzambe pasteur Moïse yelelo aboyene makambo kobala mais tala ndenge la fille en question et Eliane kitoko bafeno alobi lobi makambo akoki koloba biso soto tali yango to na ba vidéo na ba téléphone na biso de même frère Mike moi si na ye penyel asali vidéo koloba frère Mike aza mobula bimana ba sœur na ye moko be Joël ayembaka na ye et en même temps abimana bo atangi ba kombo ebele abima kutu na leki na ya moi si grâce wazala kutu vierge yemta dévergé tandis que leki na yaki pour ça lele wale en tout cas biloko bongo tant tozo yoka yango ba marche na bango ils ont enseigné bino de quelque chose ou soit ils ont enseigné bino le côté na ebité pour na bandeko bolanda biso maman Betty avant de répondre à la question na ozonga nelo mo lobaki pour na ndeko yo ti otanga kumbo que panda ya banda côté yanga na bimagi te na makambo Nzambe bon tozo sala vraiment concours te tozo mi kumisate na makambo Nzambe kenga na banda mais en vrai dire
na tanga na banda côté ya nzambe ye na banda côté ya nzambe te soki pona koyemba na okondima ke abanda koyemba parce que ya bimi na 2014 ans moi j'ai commencé à prêcher Dieu depuis 2006 donc adoyo banda avant ye donc na ko benga ye aza mwana ngai bango siko babimi avant yo babimi ndenge nini parce que ko bimeza ko visibiliser maloba nzambe ngato na bimaki na banda côté on na bimaki déjà te bango visibilité d'ailleurs moi trop na visibilité charnelle. Je te pose la question maman. Mais c'est à moi de poser visibilité charnelle là c'est tout à fait na bonzo to ba yeba na liboso na ngai mais na visibilisation ya message to be prédicative na za ba papa na bango OK na bana maramanza eza ko mikumisa te baza bana yo bandi pe maramanza mais na mokie manga na tia na kilote eza na bandeko baza côté ya Delvo ba yebinga na tia une fois na wenze mukwa liboso nza ba bimisanga na balabala voilà na tia na kilote na bomwana nyonso erwana bango ba yemata msu na ba choral donc nazo na olinga te ko kumisa ko mikumisa mais siko lelo modelo bango bazo tambola marche na bango bon marche na bango nengo lobaki wana ndenge basi na bango ba dénoncer misa na bango bon d'autre part na condamné basi na bango d'autre part pe na kopesa bango ne fiske ba remerciement na o basali malgré il fallait ba lo bango avant c'est ça parce que bandaka la wana ba vivaki na bato ya mabe batika ki pe continuité ya perdiction ya bana nzambe ba continuer ko kufa ya konyokoma ba dénoncer kité donc place on a condamné bango moi muki yangwana mais place on na ko féliciter bango malgré que ba bomba ki mais que Dieu soit loué ndenge ba dénoncer yango pe ba bangate sécurité za lola même si bato na zo mettre vie na bango en insécurité nzambe nda compliqué bato wana voilà donc ba continuer toujours à ko dénoncer pour na ko sauver peuple ya nzambe donc bato ande ba komi na suka mayele sili bango mayele sili nalandaki na réseaux sociaux mususu osenga pardon bolimbisi neti frère Mike Kalambai ye asalaki vidéo à s'excuser à sengi ba pardon na alibi à toute le maman du monde entier balimbisa ye aza sauvage te aza na etende tokanisi mais to mona ye ba photo ne mwasi na ye lobi nenga bande ko fouetter ye na zema 5 mois botano no ba si ba trace wana muta pembe siko azo trace na comme rouge tout le monde qui a invité on a fimbo bakanza on va beta bakanza to va beta Yesu ne kulusu na invité évangéliste Gauthier Bokeka Mosala nzamba zo fouetter moi mama Betty batu wana bakomi na suka ba pardon wana ezaka justement pour na koluka moyen ya ko garder comment na ko benga ko garder bandimito pe nini bato bayebana na bango ba consomera bango toujours mais ba pardonna ezana ba raison ya ba réparation na nzambe te surtout ça et surtout réputation sur les baby donc bango bazoluka ba récupérer nde bato ba consommer bango toujours ba kontara bango toujours mais no ba bongisa na nzambe donc na nyonso na o eza important ko senga ka ba pardon te mais ko bongisa na nzambe Kubongisa na nzambe veut dire kotika masumu koleka na repentance kokoma ya sika. Do bandeko na ngai soki bomikitisaka bozana posa ya nzambe, bozana posa ya kobongisa ya kozala na relation ya bien na nzambe, bomikitisa. Botika ba orgueil ba lolendo nyonso wana bozala humble liboso voilà mais eza bilo mususu pe évangéliste Gauthier Bokeka makambo wana eza makambo moi c'est mobile c'est makambo bonzambe kuna eza na kati non eza omoni vie ya mosali ya nzambe eza enseignement ya batu ebele bana ya mosali ya nzambe so bazana comportement ya mabe ezalaka pe enseignement ya mabe ezopesa batu tala ye moko bana bota moi si ya mosala nzambe ndenge moko donc mosala nzambe azana droit ya erreur na donner moko donc nyonso oya ye bongi ezala ba qualité ya malamu parce que vie na ye eza enseignement ya monde mosala nzambe faut sala un bon donc choix rapport ezate ke eza makambo nako bongisa kutu na lobake rapport ezate ke moi si na ye tout consort non
yaza mosala nzambe bongi azala exemple à suivre nyonso ezo se passer na kata ndako na ye ezala enseignement ezala ba instruction to pe ezala ba ordre ba tuse bongi bazwa pour que ba changer mama ko bongola motema to pe ko sala malamu yaka kote ya batu maloba te merci eza même copie ya comportement bazui o eze pa na yo mutu mutu s'adapter nga lobité nga pena koma osama makambo kwa oyo. Merci. Un dernier message. Donc message nanga ya suka ezalaka liboso na bandeko ba bungi nzela nzambe bo mikitisa hein botia balolendo na binote botia boyeba na binote to yeba monde entier non boyebani français surtout ça moi je prêche en français hein. Bon, ata na latin. Receive des miracles. Maman Betty, ata batia na latin, ata na lingala, ata na. Là, c'est juste pour amuser la galerie. En anglais, ce n'est pas un problème. On a besoin pour na bango, bazonga na sia makola nzambe. Voilà. Bakabwana na ba relation satanique. Merci beaucoup. Donc, batika ba système wana ke bateye vérité oh, ne touchez pas à mes ouins. Oh Dieu va te frapper. Wana ba évangile ya grimace. Ya grimace. Numéro à contact. Donc téléphone nanga ezali plus 243 81 72 18 8 encore 42. Le révérend évangéliste Gauthier Bokeka. N'a répété plus 243 81 72 18 8 encore 42. Donc benganga ozana ba problème na santé musala ba activité nyonso pe olinyozo ba information e beto ba info ebele pona makambo to le message nzamba pe singa ebenganga ozango par téléphone parce que télévision to lobaka toujours eza ngonga o ndenge to yoka pa na bango moko ba to télévision ba journaliste donc tant peneza mingité o etika leza ebele c'est pourquoi benganga na numéro wana ba afficher yango pe vraiment na facilité nyonso. Merci beaucoup, c'était là le révérend évangéliste Gauthier Bokeka. En tout cas, c'était un réel plaisir d'être avec vous et surtout de vous recevoir dans cette émission, donc dans cette émission, dans ces beaux plateaux de l'émission News de Kin avec moi Betty Masengu. J'ose croire que Bandeko Bolande émission, Bosepeli une intervention évangéliste Gauthier Bokeka. En tout cas, Netolobaka. Anytime, soko bengi okozo musa inanzambe parce que aza toujours disponible. Numéro nous a affiché wana. Papa Dav va nous aider d'afficher le numéro de l'homme de Dieu, l'évangéliste Gauthier Bokeka parce que batunios wana bezo rozoaye bo benga ina numéro oba komi évangéliste Gauthier so bengi rozoaye mon téléphone na yambaka o solo na yo même na WhatsApp na ba prière à ko aider yo. En tout cas nzambe ne vraiment à kosa lelo quelque chose de meilleur cette année aux miracle même na musika et pour na sujet na biso ya émission ezaka juste première partie, deuxième partie perozala hein, donc parce que time is money, le temps c'est de l'argent, tout ça likara volume 1 hein, donc pour la bandeko au balandi biso volume 2 bientôt et kozala dans suite émission oyo et kozala prochainement. Merci à l'ingénieur Dav Moubama, le papa de Joyce Davlin. Bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, la fille de la porte Léopold Mutombo Kalombo dans ministère Amen. Je pense aussi à Staïdi Benecha, de gros bisous à Ben Dicap, champion Kayembe, Nokwabana, ya nono photo. Merci beaucoup déjà à papa Dav Moubama. Bisous également à la joie Ama de Pichuna. L'hymne national, maman Sosana Katia France, na Paris wana. Donc, Moutoua Simbara Fondation Betty Masengu. Yo posant besoin de soutenir Fondation. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Numéro n'a rien affiché. So bengi au coco en contact na Fondation Betty Masengu. Toujours na JTL, journal télévisé Libanga. Tout ça wana pour na kolaksa bino ba news bolanda kango bo soutenir biso pe rozala vraiment malin makasi. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci. Ciao.